que le Rwanda a pris le temps de préparer la guerre contre la RDC. Très bien. C'est depuis 1994, Mandaki Kokoti sa banana bango qui la RDC les ennemis na biso il faut tout na bango. Baïba biso mabele. Baïba biso mabele. Ils ont pris le temps pour intérioriser la philosophie pour la Rwanda guerre parce que la guerre d'abord l'élément et de la guerre il faut la motivation du bossa la guerre. OK. Yo kanisi discours ya bongo. Ça la a réussi to ya Ukraine. Bako bomombala moko. Ça la ata na Chine. Pays où ils ont menacé ba intérêt ya mboka na bino déclarer le roi bongo na Chine. Tant agresseur ya mboka na bino a ko financer bino. C'est pour quel objectif? Pour quelle finalité? Est-ce qu'il est dans la logique il y a paix ou dans la logique il y a guerre pour nous déstabiliser? En ce moment-là, on se pose maintenant des questions. Mboka oyo Kinshasa nde batonga ngo pona 1 million d'habitants. OK. Na prévision de ba belge batonga Kinshasa, basalaka ngo pona ba milliers d'habitants. Mais lelo to komi na ba millions. On parle de plus de 12 millions d'habitants. Il est grand temps ya ko refaire ville, ya ko repenser la ville, ya ko revoir makambo sur la ville. Depuis 1959, Mboka na biso connaîtra trahison après trahison. Lumumba Poba Kangaye, il a été trahi par les Congolais. OK. Lumumba Poba Bomaye, il a été trahi par le Congolais. Kasavubu a été trahi aussi par le Congolais parce que Bazaïen a besoin de fragiliser et tout. Les affrontements nakati ya ba front ya ba ligue des francs, ils ont affrontement moko oruki koloate constante boye. C'est-à-dire ceux qui ont botoli kamba moto botoli ba. Donc ils ont varié à tout moment. Oui, parce que ils ont bitumba. Parce que na nini bitumba. Bato o ba yebi yango zali bato o to mona ki ba image ba première image ezali ki nini ba image ya bayi ba wazalendo ba koti na kavu. Bravo Rwanda, c'est à féliciter déjà. OK. Ils ont affronté ba repousser. Mais est-ce que quand la volonté de Kubumba azali na yango, tokoki ko tia mo espoir que dans les gens là-bas le bon abiso que Kinshasa est Kobonga. Alors Kinshasa est Kobonga. Na utala makambo alobi, moi je n'apprécie bénéfice à doute. Oui, alobi Kinshasa est Kobonga. Maintenant on utala sur terrain, il y a beaucoup de choses à faire. En Mboka na biso, il faut mentionner surtout dans makambo o esengeli, OK, la méritocratie. Très bien. Bateau esengeli, na place esengeli. OK. On ne vient pas apprendre en pleine guerre. Masolo ya sikaye na Kinshasa avec la société BDN Nettoyage. Pour garantir l'hygiène dans notre environnement, la société BDN Nettoyage vous offre des services de qualité avec des matériaux aux normes internationales. Pour les nettoyages urbains, nettoyage de bureaux, nettoyage des salles d'école, nettoyage des appartements, nettoyage hospitalier, remise en état après déménagement, traitement phytosanitaire, espace vert. BD Nettoyage vous offre aussi un service des femmes de ménage expérimenté pour tous vos besoins. Une seule adresse, avenue Révolution, numéro 4, commune de la Gombe. Référence, hôtel Meriba, Prince de Liège. Pour tout contact, plus 243 97 91 99 381, plus 33 61 388 63 38. BDN Nettoyage, le meilleur de l'hygiène. BDN, c'est la qualité de notre service. Très bien, merci. Vous allez venir beaucoup en avis sur Channel officiel avec le vôtre. Gratimou et autres m'a dit les fils de la promesse en direct de la République démocratique du Congo. Nous avons toujours de vous commenter, vous partager, vous aimer. Parce que chaîne O, les chaîne Moko, et puis ça va nous information. Nathan Oyo, vous avez toujours d'informations. Congo, Mboka Nabino, Boutika. Congo Mboka Nabino, Bozonga Katango Nyonso. Congo Mboka Nabino, Bolala Rapongite. Boko Luka Koeba, Makombo Nini, Makole Karamboka. Alors, Namokolo Lelo, na cadre toujours, Yakoluki la Bilo, information, Mituna, Ezali Ebele, et Kozanga Biano, Yangoana, Tolobito, Mekaipe, Kotambola, Koluki la Bino, Biano, Ndeto, Yambela Bino. Namokolo Lelo, Mwana Mboka, Zali Pe, Mopandi Sango Lokola Ngai. Alors, Bakamala, Mingi Pe, après ça, information. Oh, il y a solo, ye, pas il y a Kadio chez Zalarate.
ils ont des informations à solo donc ils ont bongo ndeko Raphaël Walukonka ils ont bongo DG ya Info 243 alors yende to kobeta na ye masolo na mokolo ya lelo to solo la mai matali politique ya mboka na biso République démocratique du Congo pe to koyeba kokota kotia mwa pilipili na mungwa na mai matali makambo makoleka ya 5 SCC to kosolola yango na kati émission oyo to kosolola mai matali bitumbe koleka na mboka na biso na ngambo ya este kuna to kobeta masolo so wana na kati émission oyo e bobo sanate mai matali guerre numérique. Pourquoi il va plus sur la ngona ndeko Raphaël Walukonka. J'ai dit déjà bonjour à mon invité ndeko Raphaël Botena. Bonjour Ibenge mon amboka gralimu ezali sengo ya ko ziamba malelo na média na encore une fois de plus. Vraiment. Merci beaucoup pour l'invitation. Mais comme moi rare ndeko Raphaël na Kinshasa ba ko lukayo to ko tambola bisika banso pona ko zoa comme moi passe. Bato balobi on dirait ndeko Raphaël abwaki ngunda. Wana ngaite na ko komisa malogo bato ba ko loba. Ndeko Raphaël abwaki ngunda parce que na Kinshasa ko mona na lisusu te. Okomi mingi libanda amboka. Donc ceux na bwaki ngunda c'est ngana o tozana. C'est pour bwaki ngunda alors parce que biso ngana o tozana. Donc ils allaient partout au Moussale bien à biso par passion et devoir ya osala. Ça un mot qu'on répond toujours présent. Nazaraki par exemple na Lubumbashi. Nazaraki na Katanga, Nazaraki na Zongi siko na Kinshasa. Donc ils allaient toujours pour répondre à nos besoins ya mboka na biso parce que mboka na biso ils allaient chantier à monene. Il faudra tout ça là où esengeli pour répondre à nos besoins ya mboka na biso. Vraiment. Voilà. Alors ndeko Raphaël na yambopena to kota na muzindo ya maito kobeta na mokolo ya lelo na lingi to chana moi commentaire moko par rapport ya inondation yo et salamaki na capitale précisément na ngambo ya Tchangu to monaki vraiment ezaki mo apasi surtout na bandeko ezaki ki ba voyager mokolo wana comme na aéroport international Anjili yaki mo kokoso ba susu ba bebisi ba mbongo ebele na nzela ya mai po ba koma na aéroport yo zali pe moto ko tambo mo ba mboka libande ebele tango okomona maima koleka na mboka na biso neti ba biloko neti ba inondation parce que il faut to loba yango soki lelo likolo yindi mbule bandi eza na bato mosu balala ka pongi te. Alors ndeko Raphaël tango mona ki catastrophe wana mabanza no kendaki wapi? D'abord wana eloko liboso ezali catastrophe naturelle ezali biloko salemaka partout na mokili. Mbula. Mais résultat ya mbula ekoki ko banda ko lelisa biso te parce que gouverner c'est prévoir. Très bien. Bato oyo ba ko diriger to ba dirigeant mboka oyo ba parce que le pays ezali na schéma moko ya continuité de l'État. Très bien. C'est-à-dire bato o bazalaki avant l'actuel gouverneur ya ville basali makambo o esengela kité et o azape en place a ko sala makambo pour répondre rapidement à problème wana te. C'est comme ça que okomona makambo wana et ko salema ndenge tozali lelo parce que ceux qui totali par exemple makambo mingi ya Kinshasa osara ke inondation salema ezali ke omoni mboka oyo Kinshasa nde batonga ngo pona 1 million d'habitants te. Na prévision de ba belge batonga Kinshasa basalaka ngo pona ba milliers d'habitants mais lelo tokomi na ba millions. On parle de plus de 12 millions d'habitants. Il est grand temps ya ko refaire ville, ya ko repenser la ville, ya ko revoir makambo nyonso ya ville. Il est grand temps ya ko mona makambo ndenge sengeli. Kala ezalaka tango batongi Kinshasa, ezalaka bato pas plus de 20 000 personnes na Gombe. Il n'y avait pas plus de 100 000 maisons na Gombe. Lelo permiscuité o ezali na kati ya Gombe mutu nyonso banda ko kangami boye banda ko nyonso obi kala na ba commune de quoi limité et là ba commune moko soko telemi bozo mu pepe banzete ezalaki wana mais nyonso wana ba remplaçant wana bandako wana est-ce que batongi yango conformément na ba principe ya urbanisation? Je ne pense pas. Ba misusu batongi na place oyo ba tiaka pour lekisa mai bakangi siko mai wana tango ekoya etelemi siko ezaki censé ekende bino siko botongi béton botongi yango na se boki koluka sol na mabele mpona kotonga béton ko empêcher mai au détriment ya bénéfice ya
ya communauté yo sali yango mpona baintérêt na yo na oyebisa yo eloko moko mpasi moko namonaka na Kinshasa awa mpasi yana ezali nini ya l'ancien directeur ya cabinet ya président de la République na quartier GB à l'époque j'habitais GB na coin wana na quartier GB atongi ndaku a empêché mai oyo ya quartier ebimaka wana donc pembeni ya Manongo avenue Manongo mai oyo bato nyonso oyo ezalaki censé soki euti na ba GB euti kan euti wapi eleka ya tongi ndaku na ye e empêcha mai wana ekomosala nini so mbula ebeti mai eye ebeti na babeton ezongi donc bato na quartier GB so osali 10 ans avant ya tonga wana ezalaki na problème te mais après ye kotonga bato bakoma kozinda place wana tu vois c'est parfois eza ba dirigeant na biso mutu batiaka biso na ba merde parce que petit peuple bana pouvoir ya otonga te mais donc o ba otonga eza banani bato o azali na mosolo o azali na relation azali na pouvoir atongi en violation ya ba principe ya urbanisation ba yebi ke moto voter les mêlés azali ezali sanction sélective tokomona ngo parfois omoni place wana omoni soki ezali bato o bazali na mbongo te bazali na kanyaka bazali na mbongo te mpona kopesa kanyaka bakoya bakolongola bango babuki babebisi mais place oyo omoni bagénéraux bazali banani ata soki problème bango ezali kovioler principe ya urbanisation bakotika na bango très bien préféré tozinga na biso mais bango comme baza toloba pyramide wana no ya bato oyo bazalaki na régime eleki oyo bazali na bamisusu na kati ya lelo tout ça sous un regard silencieux. Il est grand temps de repenser la ville, de refaire, redonner une nouvelle image à la ville de Kinshasa. Voilà, merci beaucoup. Pensez qu'au Salabani Sika, que le gouverneur de la ville a son courage, il y a qu'à détruire et qu'à démanteler Naniwana pour qu'on vers la solution, il y a plus grand nombre. Ok. Alors, en termes de pourcentage, en termes de pourcentage, les loyaux, ceux qui ont dit que les pénales mosikate, tous les gouverneurs ont dit que à Pembenia. Toujours le rôle Ndeko Ngobila, toujours Ndeko Kimbuta, Ndeko Bumba, Baza Liboso, il y a examen bouillé, ce qu'on veut côté Bango, Yombe aussi Bibi Kourou, je crois qu'on fait ça Bango combien? Kimbuta, moins 20. Ok. Ngobila, Yépé, même non. Moins 20. Moins 20. Ok. Nani, Bumba? Non, non, si tu as un déjà, combien ça en fonction, c'est pas tout peut ça bénéfice à 12 on a ah ça là et puis tant aussi ça passe parce que na souka de parce que Ndeko Kimbuta ancien gouverneur atika Kinshasa solo tout bando à tout moment tout bando qui parce que le mal et banana fondation ok et banana bateau basali France que ça les bien ça parce que bateau bazalaki avant batikaki ba base et puis sur la base l'actuel a matissa niveau naïe. Très bien. Et d'ailleurs je crois que aujourd'hui la France est perdre vraiment moqué place au ancien président batikaki on dirait au kita parce que l'actuel apparemment a un moins déséquilibre à makanisi. OK. Moqué. Mais sinon ba pays où il se développe pas ils ont ba pays où ils ont batiki mususu asali schéma Mao est pas naïe il n'est pas grand parce que a réalisé un makambo mingi Mao est pas naïe asa grand parce que a pensé qui philosophie a tie schéma a tie plan a tie makambo esengeli a tie à définir politique na politique wana ba misusu ba eko kotonga ya salaki oyaye o mususu ya sali o mususu sali ti lelo moni Chine comme développer bon Chine soki tozongi na Rio de 30 na oya liboso na première édition Chine azaki presque le même niveau na biso. OK. Azaki sous-développé. Mais atiki biso sika musika. Très musika makasi. Tant le maréchal Mobutu autaka na Rio de 30 à Zongi
azongi na système ya Col Mao na nini wana l'influence des autres ezalaki a penser la ville ya ko définir tant baninga basali plan na bango ya développement la Chine et le reste na Rio de 30 et biso tozongi zarianisation. Bon, je pense que zarianisation ezalaki mal compris. Apparemment, l'idée il y a zarianisation ya Maréchal Mobutu soko otali yango mingi, on dirait ezalaki neti auto prise en charge. Ezalaki le kola ko redéfinir kozongisa économie et pas bana mboka. OK. Mais après ils ont une déviation nango ekenaki na ndenge ya mabe. Voilà. Merci beaucoup. Vous comprenez que nous sommes avec Raphaël Walukonka, Toko Timo Lapena, Maïma Kolekalambo Kanabiso, République démocratique du Congo. Alors, on dit que Raphaël, tu fais tu l'as dit, tu l'as mouké, Makambo ko bimakaka. Toko Lokaka Basango, tu l'as dit, et pas un de Konabiso, Stani Boujakira, Moko, il y a Bakambi Asenko, et pas Waba Koloba était, de Komute Bakoloba, Namosalo Bango Bakosala, Baïbi Kozwa Finance, il y a Rwanda. Rwanda ezali mboka oyo ezali na sima ya bato bakobundisa biso ba M23 PFC. Rwanda ezali na sima na bango. Je pense que Rwanda qui peut intervention ya Rex Kazadi ndenge andimaki yango ke Rwanda ezali na sima na bango ako appuyer bango. Mais comment est-ce que tokoki komona bango bazali ba Congolais otobengi bango pena bana ya mboka bandima kozala accompagné na Rwanda na matali misolo pour na ko réussir entre guillemets Moussalo Bakosala. Ndeko Raphaël, Olandi message Wanande. Rien de nouveau. Ok. Depuis 1959, Mboka se connaîtra trahison après trahison. Lumumba Poba Kangae, il a été trahi par les Congolais. Ok. Lumumba Poba Boumae, il a été trahi par le Congolais. Kassavou a été trahi aussi par le Congolais. Parce que Bazayen a besoin de fragiliser et tout. Nyoswana. Mobutu, l'ancien président, pourquoi il a le pouvoir à qu'il n'est trahi par qui? Par le Congolais. Quand le but, comment? Il m'a poignardé dans le dos. Ils m'ont poignardé dans le dos. Voilà, c'est ça. Mais c'est en le bano le Bénin. Congolais. Congolais, tu vas trahir ça, Mobutu. Tant que généraux, commis homme d'affaires, commis ferriste en lieu et place, militaire. Va répondre sérieusement à problème, il y a problème là. Tant que généraux, comme il faut pactiser dans Rwanda pour détruire Bisso, n'est-ce pas? Détruire, fragiliser l'armée Nabiso, l'armée congolaise. N'est-ce pas que les généraux Moussous, il y a DSP, comme il faut loger, il y a Maï na rebelle, il y a Rwanda, loger, on a Goma, poseur de bombes, trahison. Mouzé Laurent Désiré Kabila, Bana Babomakae. Trahison ou la carte, non? Est-ce que Bawa Longwa, place Bazalaka, va ennemi, va contacter n'a parlé de moi pour voir mon musée? Sans que participation à Congolais. Il y a 4, il y a ça, il y a trahir. Depuis 1959, Mboka Nabi se connaîtra trahison après trahison. Si les lois sont une nouveauté, un pays, il y a un discours à Bongo. Ça, on a réussi à Ukraine. Bako Bomombala, Moko. Ça, na Chine, pays où ils ont menacé l'intérêt à Mboka Nabino, déclaré le roi Bongo na Chine. Tant que l'agresseur ya Mboka Nabino a financé Bino, c'est pour quel objectif? Pour quelle finalité? Est-ce qu'il est dans la logique, il y a paix, ou dans la logique, il y a guerre pour nous déstabiliser? En ce moment-là, on se pose maintenant des questions sur équilibre spirituel là-bas étant père et église. Moi, je m'inquiète pour la âme, il y a bateau qui est dans l'église chaque jour. Mais, donc, Raphaël, pour la intervention, il y a Apécholé, on a eu à le dire que les amis sont normal parce que financement, de comment tu vas le marquer, ils ont dit que ça qui va avoir sur le bout de la banque. Car si les amis étaient sous la commune à Rwanda, loger Bango, supporter sous le déplacement à Bango, c'était dans ce sens-là. Mais pourquoi d'abord? C'est vrai, hein? On dit que la solution est à la multiforme. Okay. Parce que la Deuxième Guerre mondiale, Moutossi Sarah Rosa va soldater. Moutou Asili Sarah guerre, il y a Moutou Sarah bombe, il y a Hiroshima. Azara soldat, Azara militaire. Ok. Azara Poutou, sous réserve, il y a des historiens.
azalaka kutu muto abanda kosala abanda faire partie na armée te. Donc c'est quelqu'un bato ya libanda pe bakoki ko apporter solution toute pierre na édifice. Mais non, ici tout le mboka moko za na logique ya pété. Aza na logique moko expansionniste. Aza na logique moko ya détruire. Aza na logique moko ya redévelopper guérillade. Aza na logique moko ya terrorisme. On n'est pas dans un contexte moko où la guerre classique, la guerre terrorisme. On parle du terrorisme. Terrorisme, ils allaient employer des motos avant de penser à le dire non, écoute, tu as un problème, non, moto na makanissima be comment détruire moko cannabino. Non, en ce moment-là, on doit être regardant envers bateau pour ça là. Mabe ya yoko bongo. Et surtout pour quelle mission, pour quel objectif? Et voir même bâtir dans bango, Andimi kokende na sommet à Luanda. Après il mourra boy. Après na Doha, après il mourra boy. Quand c'est pas na bino de goya solution motoana koza. Non, c'est quelqu'un qui a ko tergiverser, il n'est pas dans une logique constante. Est-ce que déjà option il y a ko luka kokende na Rwanda, kokutana na président ya Rwanda, et ça qui derrière likanisi ya malamu? Moi je pense likanisi ya malamu to ya mabe, la solution na uto le bango za multiforme. Motonio sont qui apporter solution na bazali bato église, donc bakoki ozala peut-être mandaté na église catholique, au bi Rome ezali le roi état, moko ba état pe ya makasi. Donc est-ce que basali yango na mission moko peut-être ezaki yango ecclésiastique? Oh, bah, on peut apporter solution, mais il faut que tu nous bateau sans tout qu'il y ait un débat à juger. Ok. Si on t'a dit moi moqué, ok, on t'a moi moqué. Au moins, vraiment la logique. Il y a Rwanda. Ils ont une logique moko ya bateau balingi pété. Ils ont une logique moko ya recruter bateau bako trahir mboka na biso. Tout simplement. Voilà. Donc on commence à mituna. Tu as dit que Raphaël Walukonka, vous avez bon DG Info de 143. Alors, Ndeko Raphaël, lobi na butu, tolala ki na moi esengwa, na ebite soki ba kongomani nyoso balala ki lokola ngai na message o tozwaki ya Kavumu, ezali na sous contrôle ya ba wazalendo, lobi na butu tozwaki information wana, tozwaki pena na moi esengo. Mais kola mukalelo na tongo, tomoni lisusu, info moko koleka na ba réseaux sociaux ke Kavumu ezali sous contrôle ya ba M23, ya ba wazalendo te kasi ekomi sous contrôle ya M23. Ndeko Raphaël, précision nini yo yoko ça na bandeko so ba kolanda biso na ngonga oyo Kavumu ezali na maboko ya banani ba ko contrôler Kavumu na ngonga oyo. Les affrontements na kati ya ba front ya ba ligne de front, ils ont affrontement moko o ki koloate constante boye boye, c'est-à-dire ceux qui to botoli kamba moto botoli ba donc ils ont varié à tout moment. Oui, parce que ils ont bitumba parce que na kati na nini ya bitumba bato o ba yebi yango zali bato o to mona ki ba image ba première image za ki nini ba image ya bayi ba wazalendo ba koti na Kavumu. Bravo Rwanda, c'est à féliciter déjà. Ok. Ils ont affronté ba repoussé. Mais ceux qui allaient par exemple, ils allaient exemple na Kinshasa. Bobundi ba botoli bino par exemple ti ba repoussé bino beaucoup na Tchango. Bon que déjà au revoir ya bandu. Nous sommes au bunga kuna. Que vous poussez à l'île Moboui. Est-ce que vous avez sous na nini? Vous aviez été délogé na ba bastion na bino bozaki nango. Mais là, les affrontements se poursuivent. Donc il y a Rwanda, les affrontements vont se poursuivre. Mais logique, ils allaient aujourd'hui, ils allaient à Mboka reprendre contrôle. Il y a 2 345 410 km². Voilà, je pense que là, sur les Congolais, ils ont bazali banda, ils ont bazali na kati ya Mboka, ils avaient bien sur la mission nyonso était Mboka na biso kimie kota, to joa ba partie nyonso les sous occupation. Il y a baguna ya Mboka na biso, je pense que ekosimba pe to kozo yango parce que tozali ko langage moko. Ndeko Raphaël Walukonka na ngisika watofanda vraiment na sujet parce que les alliés locaux et kokota mo bulubulu na mitu ya ba Congomani ebele. Je pense que nazaki na conférence moko na Rotana o ba bengaki ba pandisango ba ko sola na ba pandisango mais matali guerre médiatique. Et na simana yango na yokaki mo ba pandisango ebele pour na bango quand on parle de la guerre médiatique
bango ba komona mingi kosimba kaka micro ko banda koloba ke Kagame asali boye Kagame 30 ans en civil mais la lingi yo meka ko pesa biso non moi définition ya guerre médiatique. Est-ce que guerre médiatique ezali na liaison moko kaka na caméra na micro to pe ezali na ko poussa moi makanisi musika? Guerre médiatique na guerre numérique, il y a deux choses. D'abord, auto na ko définir en moment moké. Très bien. La guerre médiatique, c'est la guerre, il y a makambo koleka na canal, il y a média. Très bien. C'est outil au boutier pour déstabiliser l'ennemi. L'ennemi, voilà. Mais na média. Mais la guerre numérique, et ça sous-ensemble, il y a bitumba, il y a information. Très bien. Aujourd'hui, vous savez, dans ma pays, Moussoussou, au moins, tant que ça bitumba, na bango de Russie, Ukraine, au moins, na bakambo, au bako, tindika numérique aujourd'hui. Le monde est devenu un village planétaire où l'influence ne se cache plus. Et l'effort, Arouya a imposé ma canisinaïe. Ok. La guerre numérique, c'est d'abord la guerre de la philosophie d'un pays. Donc, si je comprends bien, il y a une différence entre la guerre numérique et la guerre médiatique. Oui, la guerre numérique, ils allient vraiment sous-ensemble, il y a le numérique, il y a sous-ensemble de l'information. C'est ce que vous voulez imposer dans mon kilibaye. La guerre numérique, c'est pas seulement aussi des micro lobby, non. C'est la philosophie de votre pays, les éléments de langage. Parce que la guerre numérique est quelque comme un contre-productif pour la bilan. Très bien. Parce que toute guerre, ils ont un principe. Par exemple, Babomi Motomoro, Babomi Moyi M23. Ok? Bino bozu ango bolati image, bo brandir ango na télévision. Oui, mais les violations il y a guerre. Ok. La guerre, attention, Bobi Moutou, toi ennemi boy. C'est-à-dire populisme, na bosani le terme approprié. Donc beaucoup ça triomphalisme sur ban mort ya batoté. Ok. Bomi bosalini, mais quand même ça reste un niveau de défense. L'image ne sort pas. Mais ceux qui batoana baza initiété. Ya koyeba ba ba ya makambo oyo Italie numérique en liant l'outil à l'agréable, en liant bien sûr l'information et la formation. Ok. L'information, ezali oyo montozak azui. L'information, ezali makambo oyo il faut bosala na information ana. Ba dit et ba non dit. Ba interdit. Parce que ceux qui vont exploiter ma baie, et ba loukeli bino moko. Très bien. Ceux qui loukeli bino moko, c'est l'État qui paye le prix. Vous comprenez? Parce que l'autre a côté la binopé, surtout philosophie avant des victimisation. Exemple, moi j'ai exemple. Ils ont produit quelque chose ici à Kinshasa, je pense, au sein de couverture à ma image en haut parce qu'on aura tout le temps sur un terrain. Des choses qu'on apprécie tous dans le pays Nabiso. Bato moni bilenge babimi na nzela. Balobi bato oyo bazana forme boito baza boito kobeta bango to sala bango boye. Tourner bango bazu yango balobi discours à stigmatisation. Voilà. Vous pensez bien que la population a sili qui pour na batu bazana ba forme boye par exemple. Mais bien vous éviter que bango va utiliser en pour na c'est-à-dire tant que bako sala guerre numérique, c'est la guerre de l'intelligence. La guerre de l'information. Plus professionnel que nous. Parce que le Rwanda a pris le temps de préparer la guerre contre la RDC. Très bien. C'est depuis 1994, maintenant qu'il y a banana bango qui la RDC les ennemis na biso il faut tout na bango. Baïba biso mabele. Ils ont pris le temps intérioriser la philosophie on a rubanda guerre parce que la guerre d'abord l'élément de la guerre il faut la motivation ni bossa la guerre. OK. Pour na besoin adhésion à la population na bino. Aujourd'hui le président de la République Tango Koloba, tozo ata président Musée Laurent Désiré Kabila. Tango abandaki ko sala ba discours wana. Tango abandaki ko ranguer. Tango abandaki ko loba devant ba population ko loba na devant ba stade et tout, ko loba ennemi na biso za boye monyo son objectif tango zarani. Il y a combien adhésion populaire pour faire la guerre. OK.
population à Simanayo a l'objectif pour lequel bah ça la guerre. Si la population ou le peuple ne sait pas l'objectif pour lequel a ça la guerre, moyen vous a adhésion à la tête, moyen vous a une synergie à la tête dans la communication entre ceux qui dirigent na bateau au bazali diriger. OK. Voilà pourquoi Rwanda a eu le temps de préparer. Pour aller bâtir déjà Bissona Bango, tous na ba frontière monde naturelle. Ils avaient bateau mususu bakoli na Rwanda, mais batangi na Congo. Ba mususu batangi na Congo, mais bakoli na Rwanda. Ils ont peuple moko boy ba vivre vraiment pendant longtemps ensemble. Mais il fallait préparer le peuple naïe. La guerre wana. Il a eu le temps. C'est-à-dire la philosophie, c'est que vous voulez imposer na mokili. Et la guerre numérique, la guerre, il y a bien information. Au recours, il y a un bon matin, vous voyez, au lobby, biso to sala boye, to kende boye, sans pour autant vous en ligne mon cause comme similarité dans vos amis de rôle à information. Au recours, on a chaîne à télévision, sans aux alana ligne éditoriale. Très bien. La ligne éditoriale, les autres permettent de tenir sur base à surfer sur l'énergie et à médias nabino. C'est comme ça aussi. La guerre numérique, la première des choses, il faut les éléments de langage. Il faut l'information, il faut la formation. Et ensuite, surtout la formation. Tirer sur ça. Ouais. Parce que ceux qui vont tirer ma baie, c'est contre-produit. Exactement. OK. Alors, Kota Sikawa, ndenge uti koloba Rwanda, yesi ami bongisa makipo na yango, et bisope sengeli kubanda ba formation na uti koloba parce que ndenge to komona makamango ekota molondire côté formation toza nil. Toza nanu vraiment na tozali na bato, tozali na mitu. Mais sauf que na mboka na biso il faut tout mentionner surtout na makambo oyo esengeli la méritocratie. Très bien. Bateau esengeli na place oyo esengeli. OK. On ne vient pas apprendre en pleine guerre. Au moni seul moment où tout le monde a bateau batiaka bango na place oyo esengeli ezala na guerre. Est-ce que la guerre, au rose la formation militaire, tout même la guerre? Mais dans le cas de la c'est la guerre bitumba. La France, au moins, la militaire, mais si on a géré quelque part, au cas de fonction pour ça, mais il y a aussi, au moins, on a des pire petit, tout ça nombre, tout non. Le résultat est un peu négatif et contre-productif. Il faudra vraiment de l'énergie, de l'intelligence pour faire ces travaux. Voilà. Donc, toko kene malembe na suka émission na biso webi ke biloko malamu lumela kate ndeko Raphaël azali vraiment na moi matière rebelle ya kopesa biso bena ba information oyo esengeli ndeko Raphaël na lingi to tche sumo asongi ebi ngai na ngaka penza aboy mo asongi wana esungaka pe bandeko bazali libanda mboka. Lelo tokomona ba adhésion ko salama bipai na bipai na AFC. Bato ba kokota ba ko s'adhérer. Et entre autres, tout komona dernièrement awa ndeko moko Rex Kazadi a koti na AFC. Rex Kazadi azali pe moto yo soki aye na Kinshasa wa yo pe bande ko sala naye. Tango yo ka message wana, est-ce que tu as eu le temps peut-être de l'appeler? Il y a coupé ça y message moko au Italie patriote ba kolomboka par rapport il y a adhésion na ye to pe otala ki angoka na musika. Non, obi Rex Kazadi nga za moto liboso. Oyo na yambi Rex Kazadi to ya liboso to ya mibale. Tant wa Kinshasa pour la première fois. Oui, je pense il y a liboso. Ouais, il y a liboso. Ils allaient dans hôtel Campo si je ne me trompe pas. Il y a liboso dans les allaient dans hôtel Campo ils dans la même ligue. Dans la même ligue. On a bazo traqué bazo. Il y a liboso tant aillé. On à l'époque j'étais na Congo France. OK, wana kaka tango aussi, je pense eza ba vraiment Félix Akoti. Non, tant aillé bala liboso combattant vraiment tant aillé. Je pense en 2015, 2014, non, 2015 2013 ou 2014. Très bien. Tant aillé pour la première fois. C'est quelqu'un que je connais. Et c'est quelqu'un que je connais moi mon qui est bien. OK. Parce que na solo la ranaye parfois au-delà il y a caméra. OK. Ça fait beaucoup, ça va faire maintenant plus de 12 ans que tu es banni. Ce message, la question là, Yohana,
Et Tindina relevé et le roman encore. C'est vrai que je n'aime pas parler vraiment à Makambo privé, aux enfants Yanini, parce que là, ils sont liés à la profession. Mais moi, dans mon acquis, j'étais quand même surpris. Il y a que mona moto on a yebi un peu na makambo na lutte na ye na ba valeur na ye o abandaki obundisa a no bunda na ko na zaki un peu surpris na ils ont la moto o abando bunda il a changement du coup monique a naviguer contre courant siko abandaki obunda la démocratie a ko bunda la boye ba valeur mususu o ba valeur monique po ata kozala combattant na ye ezalaki mpona koboya makambo oyebi azali moko ya bato bakongolais batena tête na président Sarkozy na badiscours na combat na ye mpona korevendiquer badroit ya bato même na France kuna mais ntango namoni ye na casquette wana na bino non eza kaka na nzambe kaka moto akoki ochange te parce que eza moto oyo nayebaki te ces valeurs wana ezali bavaleur lisusu te oyo ya bato oyo. Donc, on a la casquette Monsusu. Non, carrément. Ok. Il partage aujourd'hui le bilan, il y a Bateau Baboumi. Ok. Oui, c'est clair. Tant que vous savez, Bateau, tant qu'on continue un mouvement de Tiabongo, on va partager le passif et l'actif. Admettons, tous les exemples. Baboumi, 100 jeunes. Nous avons l'exécution sommaire na bango na Goma. Si on lelo, alors se sentir déni pour à défendre ce sujet en public. Donc c'est plus long mon ebaki. OK. Lutte non violente. On azalaki pemeni ya bateau, il y a opposition, puis azalaki na 4 opposition. Carrément je me dis c'est le jour et la nuit. Mais il y a une personnalité naïe, une politique naïe, ayebi oyo alingi pona nini pona philosophie naïe. OK. Moi je pense de personnes aïmoui politicien, moi je suis journaliste, je me limite à ces niveaux-là. Voilà. Ndeko Raphaël, natuni motuna na pona nini? Je pense que et comme là pe moi bambalebele au sali eloko moko moto moko azali mo approche na yo abengi option Ndeko Raphaël eloko sali yo vraiment kanisi malamu te mais quand okanisa mo malamu atali si pe moi ba avantage na ba désavantage ya ba makambo ko sala. Je crois pour ça. Je crois pour ça na sala ki yango. OK. Mais c'est un politicien, moi je suis journaliste. Okay. Pour ça parce que on a au-delà il y a ba nani boy to bandaki ko solo la bien. OK. Et je pense presque chaque voyage n'avait presque nyonso, on se voyait. Tu vois? C'est quelqu'un que na pratika. OK. Tu vois? Et si on a changé casquette à Bongo, pour moi, je me dis que il faudrait que les Kangabo étaient. Il fallait quand même mettre point de vue nanga. Exact. Et à ces points, Nani Niwana, n'a émis des points de vue nanga. Mais c'est un politicien, et là, on assure, c'est un politicien, avant la philosophie politique, et on a émis un point de vue nanga. Voilà. Merci beaucoup, Ndeko Raphaël. Tu as commis vraiment la souka. Mais toi, souk sana motuna oyo, tu as une consultation. Oh, batoba ko benga yango, ils allaient sous koé la gâteau to penini parce que bato mosusu ba ko banza été consultation hollandaise ali moboko ya gouvernement to kozela ya Union nationale. Ndeko Raphaël, lecture ni no sali na consultation o to utina yango face ya conseiller ya président de la République en matière de sécurité Ndeko Ebirant. Je pense que nos cannabiso ceux qui ont besoin, par exemple, de consulter pour émettre un point de vue à bateau, pour recueillir un point de vue à bateau, et que ça, la place, moi, qu'on mise ça, l'idée sur la situation en Bokanabiso, je pense que c'est peut-être complémentaire. Parce que le problème en Bokanabiso, c'est bien. Avant, mais là, présentement, cette complémentarité, je pense que Rouyako, mais peut-être dans la lumière, et là on y va ça là plus tard. Okay. Mais les intérêts en beaucoup les cas avant tout. Voilà. À ce moment, je pense que partage à pouvoir, partage à gâteau, c'est ça important. Parce que les pays, ils sont sous menace, sous agression, il faut penser à autre chose. Et là, vous dites que Raphaël a posé le gouvernement Union nationale. Tout récupérer ma zone ambitieuse d'aller occuper.
Voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Merci à Raphaël Olukonka de nous avoir accordé ces temps. Tobeta Masolo, pour Namboka, Matali Mboka, de Raphaël Wakongoman Valadio de partout dans le monde. Lobani Niasuka, pour Namokolo Elelo, au Koikoe Bissana Batunyo Sobalati. Ils ont dit que tout privilégié intérêt à patrie, tout Bossanamo Mouké intérêt à parti. Parti et les caca, mais patrie n'est pas calaka. Au début, kala, tous na impair. Tous na bako. Lelo, parti en agnon sur les sous d'actualité. Et la partie d'actualité, comme il va partir en AP et pour disparaître un jour. Mais patrie n'a biso ma belé n'a biso de otikala. Celui qui se retrouver na sol, na centre. Mon père me disait toujours le roman quoi. Arabi, ceux qui les camboisali, ceux qui problème les ali, kolinga roki na nord na sud na ouest na est yakata na centre. Parce que après makambo nyonso, tant ko lekeroleka, centre ngelo ba raison. Centre ngelo ba dénominateur commun à biso. C'est-à-dire, makamwana nyonso tant ko na est aussi si boba disque. Donc, ils ont la différence à mike. Na suka biso nos tozaka na centre moko. Ouest ekoki oza boizani mais centre ezaka moko. Centre ils ont raison le centre wana. Ils ont raison et existence na biso. Ezali dénominateur commun à biso. Ezali raison pour laquelle il faut bounder là jusqu'à un sacrifice suprême. Parce que ceux qui sont sur la mabélité, tous allés les sous appelés peupleté, dignité. Donc comme le rôle là-bas indien, on va dans la mabélité d'ailleurs. Ok. Donc il est grand temps pour la mabélé la mission. Voilà, c'est pas ici que nous clôturons cette édition de ce jour, mesdames et mesdemoiselles et messieurs. Moi je vous dis déjà, portez-vous bien, au revoir. On se retrouve à la prochaine, toujours dans la même chaîne. Tcha Maloba officiel. Merci à Penel Mopita qui était derrière la caméra pour réaliser cette émission. Alors, au revoir. Bye.